Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. À vous dire que ce sont des incompétents. Bazak Dinter pour diriger, vous allez nous dire qu'on les a insultés. Mais alors, sur terrain, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas du tout. Pourquoi ils veulent nous faire voir, on dirait tout ça, Zoba? Pourquoi ils veulent soulever Bissoko, on ne sait pas. Pourquoi Bani va rendre les Congolais abrutis? On ne sait pas, monsieur Abato. Ce que ça, monsieur Satan va détruire carrément les Congolais, comme il s'est péné au sous-homme. Merci beaucoup maman pour notre tapotage, à ce sensibiliser bah tu vas tapoter les live il faut président il faut penser à tout longana nous na ba 7 na ba 8 tout comme ta ba DK 1K parce que peuple congolais il faut ba vérité na makambo vraiment mais maman Sandra pour une deux poids des mesures tout le monde qui décision au bazwa qui et pas ya maman Gisèle Impela ils allaient qui autrement après wana o izwami na fio bazwi yone na bobo to nyoso tout bazo sur le pe kitoko bazo benga pe na batu na téléphone mais o ya qui pesa pour ba toka maman Gisèle Impela hein ils allaient qui pesa nenge mususu et pourtant maman Gisèle Impela na bana mike boitala kande bana pe balata ki bako ki pe ko se préparer te que non va se préparer mal bana balata kitoko bana ya président tala nenge balati tala nenge basuki mais kasi po mona ke o ya Gisèle Impela buzz ti zaki loko solo qui buzz te bo mona Gisèle Bima ya poto et ba mina saki ya solo. Mais oh yo mo que c'est une histoire montée de toutes pièces. Par exemple, ils ont parce qu'ils ont dérangé. Première dame, humilié. Makamba Vali, bazo bandeni ba banana otende ni ba représentant pour ba congolais ba humilier ministre na bande na bango na ba criminel. Donc pour eux ils se disent que il faut to bamba bato et loro mona mutu na bango so ba ki na mutakala mbe babambi binongo. Mais loko na mutakala ro bamba bino ezate bo so timbeli bango pe côté mutakala ba occuper penzate ba meki ba beza ba rendre ba monye simbité. Ba meki ba beza ya ko distraire bino ba live moko la con et simbité. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ba faut beta bino loro mo bo peut-être que bolobi président do Kindumba et salibo. Loka bokena ba bi ke bolinga ke loko wana mingi Kindumba et Félix et ils ont fait ça. Bakabili bino ngo poko kota au moins ngo bo sala ba panel bo changer sujet et ça les arrange. Bozo foot bango ki bozo pesa bango kimia parce que là bozo lo ba makabo za solo mais le ko zo makabo lokuta bazakuna te makabo lokuta dites ce que vous voulez c'est faux mais comme boana ba dossier à solo na mesa vous devez enlever makabo solo pour bolata lokuta c'est ça la mission du diable. Satan musala ne yani lokuta et c'est la mission que votre gouvernement a. Ils sont ancrés dans le mensonge ba vanda kanango ba mela kango ba lia kango ba lala kanango et congolais sont aidés bango ba croître mensonge na bango vi na bango ya lokuta wana voilà. Donc, un peuple congolais, des poids des mesures, quelque part, maman Sandra, azaka kamane ki mutule kola yonete, tout le monde nous makambo tout ça, analyse propre, parce que des poids des mesures, wana, selon dingue à lobby, n'a pas super moi raison, peut-être mes raisons, parce que bon, mon équipe n'a pas vidéo, ils ont bête kaka, Gisèle Impela, comment elle était cette dame, comment elle était chancée. Ce qu'ils ont peut-être que non, à cause de la qui président, que non, ils ont banné la président, ce qui n'est pas yamuté, mais oh yo bozo mona, ce qui balati si mona muko yo muniere kaka. C'est tiens tu sais que dans personnel mutu moko ta ko baté ke banu bazaya Félix c'était si oyo azo tambula na bana ya président de la république boy ba chassa ide animal bola ti sa moi munyere wana ya mwindo bokomona que c'est pas tiens tu sais que dans personnel mais ba chassa ye lokola mboa lokola ntaba ye kutazaki na ye na résidence présidentielle était ba lobi longo la photo mona parce que na live nous ba yo bloqué. Ah OK ça va na zongi sana no mususu wana. Comment il était chassé comme tabac, comme ngoulou, hein? Et pourtant, est-ce que vous avez peut-être une moi idée si vous avez vendre Gisèle Impela maman ça? Na Kinshasa? Hein. Moi quartier kaka. C'est long na yebi ka zova na ndaku ya moi c'est mbokani hein. Ouais. C'est ce que j'ai appris. Ah voilà. Vous en monde. So moi si mon abimika dans les vides. To yebiete, to mona été, à quoi la tapé ba bombe ndenga za wana. Voilà. À cause et bazo consoler bazo bisaye maman kende sinon te ko ridiculiser yo. Donc on dirait c'est négociable quoi. Mutoye azamba la première dame na bino mais bozo négocier na ye. Que au lobby to brutaliser yo hein. Mais to yebi ko ba moura wana ndé ba jisaka. Ils n'ont même pas besoin ya ko expliquer que ba brutaliser yo, ba brutaliser na ba innocent ba sale le côté. Mais muto aza coupable boyazo ko foot merde de la président na bango, il préfère filmer. On dirait bazo auditionné on dirait bazo c'est n'importe quoi et puis baza vraiment amateur gouvernement moko ya bâtiment boya bas étage pour vidéo ya boya fallait pas publier parce que même un imbécile va comprendre et honnête ça qui amateurisme na bango na Christian Malanga il fallait ka ba bomber parce que ba bi que plus tard vérité ngaki bimaka
Tout ça, il faut réfléchir bien. Comment Christian Malanga ngara zo courage wana yebi bien que Congo on ezana ba soda partout donc ba moura ba partout a yebi que parler de la nation wana et puis Christian Malanga côté qui parler de la nation ils appellent na ba barrière hein mais il y a côté qui soit bala na minduki tina kati et puis bizarrement premier coup d'état mondial oyo ba osa na vidéo hein asali live na coup d'état il n'est pas si donc salibo donc des gens malades na place ba sala musala ba congolais ba mona na place ba changer makambo ba ya mabe tout le monde est malade et ils sont concentrés dans les bêtises et ça au koyoka ba bimisa ki paquet mo ba futa ki mona moi si wana pourquoi pour faire ce théâtre et les Congolais à Mathieu na panel à lobby qui à sa vidéo moi même je veux même pas m'attarder sur des bêtises comme ça je me dis non mais ça aboutir le quoi bango Baniko bota pote life na lingna kitisa nanga mama Sandra na Matisabino beaucoup msa 20 ka ndé to yokana kina nzambe beaucoup msa 20 na lingna si sana mama Sandra parce que mama Sandra yepe alinga akota neti akwa kubima neti ba congolais mususu o baza ko se castrer mutu oh eza ya solo te parce que mutu ya raisonnaka ata ka vidéo na très bien a raisonner a comparer na nous par rapport au ndenge basala ki Gisèle Impela o yazaki na bana ya président 2 na oyo bino moko boko comprendre alors bota potel tourni na si sana mama Sandra tigal 2 minutes na kitisa mama Sandra comme ça na Matisabino boza nombre wana bozo zela papa Aristote banani tout on a moni na se wana comme ça to chama audio to kanigi moi sangazo solo là et puis to lika nango pe kaka bon mama Sandra siko makambo yo ndenge zo kendi boye est-ce que yango ne ko empêcher que ba peuple congolais ba boya ko changer constitution wana ko bimisila biso ba scénario mikolo nyonso ba audio banini au moins makambo peut changer il faut peuple ndazo conscience mutu moko kaka mutu apesa pouvoir wana ezana peuple ata bazo tricher il faut attendre à 10 congolais o ba telemaki bakendaki kuna ko voter bango po bazo audace wana au tricher mais ce qui ba congolais ba pesa bimaki ata 10 te bakendaki au tricher na magini les peuples doivent comprendre que ceux qui tourna sujet moko o tourna besoin de clarté nango to kolongwa na sujet wana te ata boyeli biso mami wata bimina Kinshasa ata boyeli biso président ko ya piquer crise ça n'engage que le président on doit voir clair na dossier tel Vali est décédé, c'est le gouvernement qui est acheté. Gouvernement, il y a qu'à expliquer, il y a qui pour gouverner, pour protéger le peuple. Il y a comme il peuple pour la commission. Expliquez-nous. Maman présidente obimisa mbongo ya trésor public pour na kopesa batu ba finga biso pour tozo réclamer makambo ya mboka na biso. Explique-nous sur quelle base yo za na audace wana ko mbongo na biso obimisa. Ata boye na maman Martha ko itoko yo kate bo réception o ezani. C'est ça un peuple qui s'élève. C'est ça un peuple qui prend conscience. Et non, Aragon, imbécilité, c'est une honte pour le Congo. Parce que na publié et les gens, quand ils vont se mettre, ça les analyse, ils vont comprendre qu'ils agissent à gouvernement. Un gouvernement qui va commencer à salir tout un pays. Pourquoi les sous-monito Memi pour tous incompétents? Je vais te dire un secret. Tu sais, Félix Tshisekedi na Belgique. Asa considéré le handicap mental. Est-ce qu'il y a un Non. Félix est arrivé en Belgique dans les années 80. Batie Félix asala ba examen et le kono ba bango ba yebi on a famille asali ba examen au batinda rabana ba évaluation 4e de secondaire ndé akendaki et simbité batie si à 2e et simbité ti ba PC à 6e primaire et simbi karaté batindi akene ko sala ba école spéciale na bino na benga ngoni ba école spéciale ya bano bazan ba problème pourquoi parce qu'après évaluation batali Félix ça un problème ya handicap mental. Et les Belges savent que Félix c'est un handicap mental maman na marti libota na bango ba yebi. Et c'est quelqu'un comme ça, des libino congolais, bah tu libino à la tête du pays. Vous avez encore une bah on a inventé, non le que ça ferait bah yebi. Si bah le Félix trisomie, bah c'est pas contredire en parce que c'est vrai, bah quand il a trisomie 21 on a en Belgique, c'est un handicap. Tant que ça va frappe na bango, bah ça qui ben Félix combo rangère. Pourquoi les gens l'appelaient rangère? On appelait Félix Rangère, pourquoi? Parce qu'il y a bako échoué, te soka koti na banque et ko bimakak. Soki ba kangi Félix na banque, Félix a ko bimisa mukanda na ye ya handicap mental, bako libéré parce que pour na bango ba mon a problème à mutu. Voilà quelqu'un comme ça la Belgique accepte que bazwa, ba ti la biso na mutu en mboka. Félix a kosa diplôme ya Belgique. Ba yebi que ça le kuta il a jamais étudié. Mais bazui mutu bongo ba landeli était, on les laisse diriger le Congo. Tu vois comment dans quel danger nous sommes? Tu vois dans quel problème bateau bazo tu abiso? Mais le Congolais, le Congolais n'est pas dans ça. Congolais dans la rando, Congolais dans la musique, Congolais dans la contredire, ils sont la vérité. Mais alors que Mboka na bango, Mboka ba koko na bango, Mboko bazo dépendre, le loko soit problème na Mboko yo vanda ka soit disant oye le quoi étranger, le quoi la migrant, au kosonga ka na terre ma mère patriwana, eza en danger, yo mo pozo mona. Babilo kwa modèle, ezo la sabinote que gouvernement est un problème on a mutu. Ezo la sabinote que nous sommes vraiment en danger permanent. Est-ce qu'il faut passer la vie sur croquis?
Na bamboko batu ba normaux o batu mutu na bangezo sala bien qui va accepter ba imbécilité abo na nyasa mona biloko abo na bamboka mususu ke makango a président na bango on prend ça comme ça ba filmer ba balancer vidéo ba nani ba filmer ba soda o ba censé ba sécuriser ba protéger président mais à la fin on est où là vraiment bon ngapona lo balobana nga suka na ngana lo babo il y a des gens que j'ai vu faire ma vidéo balobi ya na matina live au TT là et tout ce qui va avec moi je vais dire un truc ngana komata na live ya congolais nyoso tout nakoko discriminer ndoko nanga te azala ndenge nini wa kozala ça reste un congolais et ngaba discrimination mutu musa okanta za plus mieux que mutu mususu alors que sur terrain so batalier kutu vine yana ngoma muté mais malamu te na yewana moi je vais l'accepter na ndenga zana parce que c'est un frère nakoko bota mana kizengi na libuma mama nanga nakobo ya kizengi wana te parce que ça reste mon sang et moi mon frère il est mon frère prenez-lui comme vous voulez je monte dans les lives ya frère nanga nyoso congolais babengi mama Sandra Yaka nako ya parce que c'est d'abord un congolais voilà dernier mon merci beaucoup batonde basiliki ba tiktoker na ba tiktokers ake kusuka ben kolanda bango te wana bazaka bato mafinga facile et à place moto sukité tu es un congolais aux en a besoin d'éclaircissement au yo posana ba opinion na ba idée na yo et on va les partager même na congolo bango ba considérer zoba ngana on partager opinion na ngana ye parce que soka za zoba ndenya okoma mayele il faut mutu mo za mo mayele mukie ko lekaye aya ko expliquer que omoni wana eza yango te bongisa omoni o eza yango sala boye mais on a toujours besoin babi on a toujours besoin d'un plus petit que soi et moi si comprendre ni na komata na live ya mututu ata obongo mona liboma wana ngana okina live na yo voilà quoi bonne journée bonne soirée à tous les Congolais on vous aime bien merci beaucoup maman Sandra Mudimbi ok bon Thomas Saka mon est-ce que tu commis 20 anan to koki 20 ité maman wa komati samutu na noté maman puis nazawa na batu belé neti batu lokola ba de Silva na moni bazawa Aristote azawana bata poté neto koma 20 comme ça Thomas sa papa da Silva Aristote bazawana moi ebelé wana donc Elibis na moni bango bazawana papa Olenga banani tout bazé belé en attendant tout chaka déjà ba voice sango oezo circuler mais là finalement il commis 24 o eza pesa ndenge et puis toujours de l'appeler Denis du Chouchoua ceux qui Denis du Chouchoua on peut azana un mot à dire na kati ya makambo voilà là je m'attends il y a pas si s'il vous plaît écoutez-moi maintenant si je suis chez mon mari je n'ai pas l'endroit où dormir je vais aller dormir où dites-moi un peu parce que maintenant là je n'ai pas d'endroit où aller dormir donc je vais dormir ici dehors laissez-moi dormir dehors alors mais si je n'ai pas d'endroit où dormir là je m'attends il y a pas si ouais bonsoir papa da Silva bonsoir tete là kanga très bien net na film quand ndenge bino boloba kabiso bino bato ya aigle ah non ngaza mto aigle te ngaza na ngaza mto aigle te ah non ngana qualifié toujours comme oza aigle bobi benga ba aigle là non moi ngaza mto aigle te ngai na ndo sepela mingi na papa yemba j'aime la belle mélodie je suis pas fan de quelqu'un ok ça va en tout cas toko taka na actualité na biso naibi oza mutamayele olandi oyezo leka sur l'étoile moi analyse na yo ko sala biso bien comme mutunyo surtout azo pesa ma opinion na yo azo analyser ndenge vidéo na monani voilà ok merci beaucoup OTT là merci je m'incline na longoli na chapeau parce que papa Silva tika makamba boye toza na réseaux sociaux non tout sur la mambo ils ont touché toute la nation c'est une chose qui touche l'intégrité territoriale et à tout peuple congolais oyebi OTT là au-delà il y a un sentiment na biso il faudrait que image o ezobeba eza image ya Tshilombo te eza image ya la présidence ya République démocratique du Congo eza image na yo eza image nanga parce que Tshilombo monsieur le président de la République a dirigé une institution président de la République o ezali parmi ba emblème ya mboka biso toza na ba emblème misato toza na drapeau toza na hymne national toza na président de la République tout Congolais place à Rosala. Ceux qui ont yoki hymne national les obéta à Rotelema. Tout Congolais place à Rosala. Ceux qui ont moni drapeau ya Congo et Mati à Rotelema. Tout Congolais place à Rosala. Ceux qui ont moni président de la République, ça veut dire ils allaient emblème oyo ezo représenter tout peuple congolais. Alors je suis désolé, Naza désolé ya comment on a acte oyeleki. Je parle ici en tant qu'un citoyen congolais. Un citoyen congolais réfléchi. Ceux qui buzzent et comité na ba niveau alors ba Congo ba congolais bazana chance té. Je suis choqué na nga ko matate na ba analyse ezangatina. Ce que j'ai vu na ko expliquer yo
papa était là. Le président de la République a des pouvoirs. Pouvoir à Liboso, ils allaient maison civile. Maison civile et la présidence de la République, ils allaient au union sur l'état vie familiale. Ça veut dire maman naïe, papa naïe, bana naïe, vie privée familiale. Et ils ont une maison militaire. C'est-à-dire, dans la maison militaire, ils ont une union sur l'état armée, la police, politique, ils allaient. Une seconde. Bonsoir, maman Nabiso, maman la mère Atatou. Bonsoir, papa Tete. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu continues. Ça veut dire, ils allaient gérer dans 2 maisons. Ce qui s'est passé, avant de commencer, je vais m'adresser personnellement au président de la République. Et que, Oyo Ezoleka, ceux qui allaient buzz, alors, à cracher dans la mémoire, il y a tout peuple congolais. Et que Congolais n'y ont sur place à Zali, à Kolimsa Aktuanate. Parce que ça fait quand même honte, Baromona. Tina présidence, Baya Romona, théâtre moko de chez nous, et Salama, Moutomoko Aye, Alobinga, Nazam, moi, c'est la présidente de la République. La seule femme légitime qui est connue officiellement, c'est Madame Denise Nyakero. Oh, il est là, ce qu'a tellement balobi, c'est la femme du président de la République, et c'est Madame Denise Nyakero. Mais s'il y a encore une femme qui prétend être Ngana moi si il y a président de la République, Narola Lawapi et tout ça, est-ce que Bakanakola l'a bureau? Est-ce que même le président de la République elle a la bureau? Si vraiment, si seulement si elle était la femme de M. Tshisekedi, il fallait qu'elle ait un les bureaux, ils ont place au Une seconde de Papa da Silva. Bande kuna koma tisakor 2 personnes, mais soki kaka mutu ameki. Kwa contredire mutu makanisina likolo que ça soit que pro Fati contre Fati awa to pesa ka mutu nyo tout liberté d'expression. Soki na mo matisaka batumi balito moko parce que na boya ka ba des autres. Na mateli mama la tatou makamba lobi wana. Na mateli na kitison bala moko pe na bloqué, peu importe. Uzanani. Non, mais c'est encore 2 personnes, mais na lingite ke na mateli mama la marraine. Na mateli Papa da Silva. Papa da Silva lobi, la marraine lobi, makambani likakawate. OK? Toyokani. Papa da Silva toke. Bureau. Ils ont place, il y a Moussala, il y a président de la République. Ce bureau n'est pas les bureaux, il y a président de la République. Les bureaux, Oyo, ils ont une institution, il y a tout le peuple congolais. Ça dit, ils ont la yote là, ils ont la Tozan a droit à revendiquer, Tozan a droit à silika, parce que bureau, on a, ils ont représenté tout le peuple congolais. Donc, ils ont place, c'était, bureau privé à chef de l'État, non. Ils ont bureau, ils ont une institution, ils ont une école Mobimba, il y a Congo. Et quand à la place de théâtre de chez nous, il y a monsieur, il y a vie privée, il y a président de la République. Moi, j'ai les droits, là. Toi, tu as les droits. Parce que nous avons voté le président de la République. Tous allons avoir droit sur le ministre là. Mais il y a une minute, tout Congolais place à Zali, à Koki Kosilika. À Koki qu'on sanctionnait même le président de la République. Que ça, cette image, ça nous fout la honte. Bande konabiso, il y a Congo Brazza ou bien il y a Bangolais. Dengue, bafinga rabiso, ceux qui bazou image, autorosuka wapi. Biso mutokenda rosona na ba panel pour défendre la République démocratique du Congo. Mais cette image, mais c'est la honte totale. Je vais t'expliquer comment ça se passe, Papa Otetela. Le bureau, la présidente de la République, ezalinda kuya mutute. C'est-à-dire, pour na même okende kuna, tuna batino so bazar ba bisayo. Même maman Denise, elle ne peut pas accoter la porte officiellement si elle n'avait pas un rendez-vous avec le président de la République. On va annoncer à son mari que madame arrive. Et les protocoles. À côté, on apporte à l'ibosut, à côté, soit deuxième porte, place une balle à côté. Là, c'est des 1. De 2. Tu ne peux pas, au tété là. Papa Nanga, à la secrétaire générale, il y a défense. Je connais bien ce qui se passe là-bas. Bureau et président de la République, ils allaient surveiller, même pas un service. Tous les services, ils sont au Congo, ils allaient représenter dans le bureau. Et puis, un individu landa, à Koki, même ma colonalité, dans périmètre, il y a bureau. C'est-à-dire, même dans le périmètre, il y a bureau, il faut l'identifier. Et tu ne peux pas, au comati, devant, parce que on a déjà à l'équipe à barrer rébellé. Il faut, on se pose la question. On se l'analyse en tant que Congolais parce que ça nous concerne. On a le droit de poser des questions. Est-ce que ça va avec Tshisekedi ou pas? Cette dame, est-ce qu'elle avait un rendez-vous? Si c'est oui, ok. Si c'est non, d'accord. Comment elle est à Komikuna, na lobana lingala? À Komikuna, étant au Zomona wana, Papa Otetela, avant ni nakiti. Je ne vois pas une personne landa yo Otetela ok yo takuna ok ba pesa yo kiti ovanda. Des 5 barrières, merci. Déjà la première barrière,
bakotuna yo ke wapi. Papa de Silva mono ozala makambo ibele ko soit tu ko rebondir parce que tout ce utali ba liste ya bato assez na we ba likolo. OK. C'est que je veux dire na osenga na bande ko bazana si. Tout matate pour na sala plaisir parce que t'étais la commune na 800 personnes, tout ça la polémique non. Tout le bandé parce que ça touche toute une nation. Tout y a te pour tout memango lokola rando il y a réseaux sociaux. Moi même maman Sandra, ennemi public numéro 1 à République. Nina ava matatu solo ki na lobi non beta makamu ndenge zomona. Ngina lo papa otete là. Okomatisa bato ebele awa qui ne maîtrise rien. Bazoya parce que ba moni 900 personnes, 800 personnes batu balanda bango, ba lobi loko ezana tinate. Alors c'est que moi je peux dire les opinions na bango moko ko pekisa bango, c'est ça le problème aussi. Oui, opinion, mais quand ça touche l'intégrité territoriale de tout Congolais, on ne peut pas parler comme si tout ça la rende yotete la da Silva Baswani. Ça nous touche. Il faut qu'on rappelle la Kanaba Congolais. Donc, si les gens ils veulent monter pour Nako Solo, nga Nako Kitananga, ba Solo, mais ba pesa biso, et loko ya bien, ba yate pour ba mono tete la commune à 800 personnes. Et puis ça, c'est un problème. Tu vas corriger, bato ya ba Fransango. Effectivement. Pour que ça ya biso, pour génération où ça. Au votail. Ça, je vous l'ai dit, en tant qu'un patriote. Donc, so lingi batuba mata. Toba Solo la mamba de Dinzankero, tout ça nanani, c'est vous. Mais si vous voulez apporter un plus dans cette communauté, écoutez les gens qui peuvent apporter un plus, c'est ça pour l'intérêt public. Sauf que nga nazaka siko na moi système moko boye, nazaka epenetre nazaka niti ba panel trop radical wana te que non, il faut ka muto ya boyende il faut aloba ou ya boya aloba te nga siko nazaka moi système moko boye. Si muto ayi ko komisa na président de la République non, otete lo moni boye pour président de la République na ko kata ite parce que na komi epenetre mbatu mususu. Na éviter ka ba panel on est trop radical. Tout à fait. Bon, c'est ça le problème. Na kata na loba un peu na sauter ba place. Un chité kaka comme ça tout tambisa moi liloba parce que comment était tout monopolisé par la parole, tout ça na bato ebele pesant dans. D'accord. Papa de Silva. OK. On se pose des questions. Cette dame, elle a quitté chez elle, a commis un bureau. Je pense vraiment tout analyser. Ce gars-là qui a une relation intime avec le président de la République, opposé qui m'a donné une question. Opposé qui m'a pourquoi 2 points de mesure? Et c'est vrai pourquoi 2 points de mesure? C'est juste parce que l'autre Oazala Kimpela, c'était la femme qui a eu des enfants avec le président de la République. Elle n'avait pas besoin, il y a un bureau, il y a un président, non, elle savait où elle pouvait parler avec le président. Mais cette femme, s'il avait une relation avec le président de la République, cette relation, ça ne concerne pas le peuple congolais. Cette relation, c'est une relation privée, personnelle du président de la République. Donc, s'il y avait un problème, ayebaki place oyo akokai ko benga ndenge bakutanaka balinganaka. Ou soit si vraiment ndenge azo confirmer que nakolala wapi nazamo sa président, c'est que famille ya président bayebi. Donc d'où akokaki ko kende na ndaku ikuna pa maman Marthe na famille ya président de la République au lieu ya na bureau. Donc par là, on comprend ceci. Soit la présidente de la République est en danger, ou soit la présidente de la République est au sala musala nangote. D'où moi je demande ainsi en tant qu'un Congolais. Monsieur Tshisekedi, nous avons le droit à Kosilikilayo parce que tu votes. Nous avons aussi le droit de te respecter. Mais l'image, théâtre, automoni et salir, réputation, la bisoba congolais. Merci beaucoup, si papa. Et si c'est vrai, je m'arrête là. Si c'est vrai que vous êtes innocent et qu'il y a une histoire ôtée, tous les militaires, tous les services spéciaux, toutes les personnes qui sont tout proches de toi comme garde, ils doivent être punis. Et même les gens qui ont filmé cela, et ils ont mis ça dans la place publique parce que Batunios au bazar, dans le secteur Wana, bazar identifié. Monsieur le Président, pour l'honneur, il y a tout peuple congolais. Si vous êtes innocent. Donc nous voulons voir un procès. Nous, Congolais, nous voulons te linker mon procès. Il y a des militaires Wana parce que ça va garde républicain, bah que sur sonité, bah que c'est pas congolais sur soni. Parce que batu bano finga biso. Te linker mon coup d'ordre militaire. Na ba services spéciaux ba kanga batu wana baleka na jugement public devant tout le peuple congolais. Pourquoi bazou image ya moi si oyo azoya ko sambusa yo azoya ko sambusa mboka ba tiango na réseaux sociaux. Donc vous n'êtes pas en sécurité. Si une dame a kokota na bureau na yo pas ça la désastre aboyi. Donc mutupe a kokota a tirer le poison. Alors nous les Congolais, nous te demandons pona toyeba ke oza innocent na makambo oyo, to sengi immédiatement procès. Il y a tous les militaires qui ont fait cet acte-là parce que ça touche toute la nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, au soleil qui toque mobile zaka maman la marraine tatou. Oui,
Bonjour, Papa Tété là. Bonjour tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Si j'ai n'ai expliqué, il se soutient aux Okura, aux Amutamayel, au Yebi Sije. Papa Tété là. Na Yebi Sio, et ça li passe. Son a lobby que ça li passe cité na kosi. Parce que Congo est Zambo Kananga. Motolu nange kundama na Congo. Ata kutu Congo ango eza na passe, hein. Mais eko koma na niveau où eko minango lelo te. Non, c'est trop. C'est trop. Pour nanga c'est comme si Congo ezo lela. Mboka na biso ezo lela. Ezangi kimia. Ezangi respect. Oyebi, nako pesa message na mokonzi mboka. Papa Fachi, pour nayebi keta mswaza pe mutako za pa kota kape ba live. Papa Fachi, makambo ezo memayo wapi. Et surtout étant que président de la République. Eloko salami lelo. Moi suis moko boyaya koti. Ayebi ke première dame aza. Ba soda wana ba vandisi na kiti. Nanu d'abord, ba tuna ki identité na ye. Maman la marraine, nana koko pesa ina kiti moi kiti kavanda. Kasi ya wana tozo kende te Papa Tété la. Azwi kiti nanu d'abord pona kokota bisika wana ezalaka lipa na nguba te. Pona kokoma bisika wana yon nani. Wana eza bisika o bakendaka na sentiment te poko kende pe boevi na yo pe bebelika kuna. Osalaki aller retour ezate. Mais moi si wana tia kende, tia koma, alakisi identité na ye, tia zwaki tia vanda, abando sala ba ventir, ti ba filmer, ba buaka na réseaux sociaux. Papa Fachi. Omoni sentir nyonso ya ba soldat o zalaka na bango o ke ba gardaka yo. Ba sala ka musala te, baza corrompi. Et loko e salami o ezali film bien monté. Papa Fachi foye bake, entourage na ye ya bakonzi batu nyonso ya tia, balinga kaete. Bangonde mutu baza en tête ya babiloko nyonso ezo salama. Même roye le na réseaux sociaux, quel que soit ba mafinga. Omoni, nani, Papa Tshisekedi le père, alobaki, le peuple d'abord. Soki alobaki liloba wana, yebaki tina. Toza na combien de jeunes na Congo oyo lelo basilisi bakelasi baza même pas na musala bakomi lelo koteka ba mai bazo souffrir. Mais Papa Fachi yo tango zwi bokondi na ndenga mabete papa na ngai, tu es mon grand frère mokonzi mboka. Otali ba jeune wana te yo talaki nanu bat oyo yebi otali ba relation otali ba oyo otali ba oyo mais otali ba jeune wana te ba basilisa ba classe lelo ba jeune basilisi ba classe bazo teka matungulu bazo teka ba tomate. Yeba ke Papa Tshisekedi le père azolela ba wei bazolela omoni mo wei so atiki liloba il faut qu'on respecte maloba wana tant que maloba wana eza respecté te yango moni lelo Congo eza kaka makambo ebimi lobi réseaux sociaux pour kimia ekota na Congo. Papa Fachi faut longola batu ba sentir na yo nyonso kwa isa bango banda ko recruter ba jeune oyo bazana mayele oyo basilisi ba classe batombola mboka ekoko tambola na batata wana ya mikolo te baye ko yiba bazo bala basi na bango ebele et puis bazo détruire yo oyo salami lelo et ça le quoi ba salir image ya Congo parce que quand on voit président Tshisekedi tout de suite au mona Congo hein oyo ça ko salir il sous première dame. Ba président nyonso ya mokili bazalaka pe na ba makangu na bango libanda. Est-ce que yeba naka tozo obligé to yeba yango ti mwasi yango alobi na kokende te na kolala wa ekomi nini. Mais c'est grave ça tozo mona ngo boye mais c'est grave. Makambo il faut eleka vraiment la justice. Makambo il faut ko samba makambo faut mokili mo bato vanda tozo mona ndenge ni bazo sambisa bato yo. Mais loko nga na ko senga na yo Papa Fachi ba sentir na yo nyonso longola bango pona ba jeune na Kisasa. Parce que papa nous atika ki liloba, le peuple est d'abord. Batou bazo souffrir na mboka, les gens souffrent. Papa nanga, luka mukolo musu kende Kisasa, papa Tété lokolela. Otala combien ba jeune bazo teka ba mai. Ba jeune ba silisi ba université bazo teka ba mai. Bazo teka matungulu bazo koka même pas ta kobala moi cité, akobala moi si na combien, akotia moi si na esika nini, moi si akolia nini. Bon l'air bana bakobotama, bakolata nini. C'est ça. Papa Fachi tala ba jeune ya Congo. Longola esprit oyo zaki nango ke na ede longola batu nyonso wana. Balingi yote. Bangone mutu bazo kopesa yo 1000 na komona ngo ekomi ko sakana.
parce que tant on a aidé à l'hôpital maman emo ezata na mukondi moko ya mboka ta bimisaka ta 1000 euros to 100 euros ya pamba po ya ko pesa nga ponga na sunga ba malade l'hôpital tant on a aidé à orphelin nazo ko sunga naza même na bano na boko la na Congo na mona kata li sungi moko te ya mukondi moko biso bala marena auto zabatu moko même mama Denise akai ko lukatanga nazo lo bango mokile zo yoka Mama Denise akai ko lukanga poto yeba koma to ko sala pona ba mama oyo bateka na bazando bana o bazola la libanda ba shege banani na ba ideo nga na zalaka nango na tikala ko mona ta mokolo moko te mama Denise a sollicitanga personne muto akoya ko lobake la marena yaya soki nazaki ata na lichette na ko nika e na ko komata kuluna pona bete lichette parce que na omona souffrance nga na mona kana poto na la mukaka 4h du matin pona banda musala ya 5h et puis ménage ngazaka na sonya musala na ngate na kena osala ménage pona koka kokangisa bambongo ngana mobali nanga to futa basal pona soirée salama e koka ko boko la bana na kisasa ba fille mère bato bazo benga nga ba olelela nga ba jeune pourquoi lelo naza ko défendre ba jeune moko asilisa ba classe papa talebela ba diplôme atangi na souffrance mais jeune wana lelo azoteka mai yango moni na lobi Congo na biso komo tambola na condamnation mutu soka ye kolobake la marena aliaki ya nero yaya ezala mbalane ya suka même mukonzi wana koyake aya ko financer nga 1 euro na banza mukonzi wana ko chaye na miniature parce que des fois izara bilo monsieur pesa kabiso haine na kanda tozo mona mboka ezo tomber mboka ezo kweya to boite même à l'époque de Kabila ce n'était pas comme ça tozo mona mboka ezo kweya mais tozo mona bambongo eza ko se partager bambongo ezo tambola mais il y a des gens qui souffrent au pays. Lukata mkolo moko kende Congo orozala dessus tambola na kisasa omona combien bato bazolela pasi combien bato bazolala banzala biso ana poto kolo bakelelo nzale kanginga la koti na ngape na l'éclair na lien na ngape na tondi na bimi mais na kisasa nani akopesa yo soki ezate mais bakondi bazodonda na bamituka ya cher bakondi bazovanda na bandako ya cher batala kata kutu basi oyo eza na Congo te eloko nini bazosala lelo ekomi yo tozobongisa tozotinda bana oyo ba jeune babongisaka balongolaka mais c'est n'importe quoi mboka nini nango toko kovanda na mboka na biso toza même pas na batrain eloko te transport pasi lelo makambo mabe ezali baza koboma bato bazokotela bato mboka lelo eza na insécurité kosakana nango te comment toko kolinga ba bêtise mukonzi moko ayene na réseaux sociaux bozwaka ba 1000 euros mais wana siko sakana nanga wana pendeza ba blague wana oyepo pesinga 1000 euros nanu nga moko na swaka ba salle wana na futaka ngo combien je paye combien na ba salle wana tant on a swaka ba travailleur na futaka combien ba dépense tout na salle kezaka pas moins de 40 000 euros bon siko yebsanga mukonzi wana ko ya siko epana nga poya ko pesanga combien a influencer nga na combien. Dernière question parce que biso tout ensemble bato réseaux sociaux bafuta ka bango pour basala misala ni yo so remarquer que bandiko na biso oyango to yoki ke bazoli amongo ça cité banon na bango musala ni yo so remarquer la marine na ndinga mabete yo so mona basala ka ke ba mériter ba salaire oyo mona na yoki yango makama ngo ebimika ndenge yopo yoki ndenga pe na yoki to yoki yango biso nyonso ka ndenge bimi to situki biso nyonso po ngai na réseaux sociaux na kotaka na ba vie ya baninga te ngana tambola toujours na vie nanga loba muto ya bandolukanga makambo ya na silika na kotaka na ba vie ya batute nazalaka toujours na makambo nanga pour na garder relation ya malamu envers baninga nanga nyonso batu nyonso nazala na bango bien na ngoza problème na mutute soki lelo gouvernement ye e comment pesa batu bambongo bolia soki batu wana balie bambongo na musala au gouvernement zoluka basalela bango parce que gouvernement lingi réseaux sociaux elingi réseaux sociaux elingi balobela ngo c'est que ça gouvernement ya matalana biso tozana besoin matalana te. Il y a des gens qui souffrent au Congo. Souffrir. Les réputation ya Congo est koufi. Réputation ya Congo est tombée. Tout le monde a des bêtises. Bazo fin la première dame. Bazo bimisa ba audio. Bazo sala tout ça. Bravo la marine. Bravo la marine. Mboke zo koufa. Ba kondi balingi ni matalana. Si vous voulez les matalana, bino mo fungola ba réseaux sociaux na bino. Comme ça ceux qui rando ba kondi bo koti rando. C'est ça non? Bravo la marine. Bamabo, lika, et comme eloko ya blague ite na bakonzi. Eloko ya blague ite. Mukonjo a monique, moi la moi soit na bimisa. Bon, moi ba flair. Bobo que la marine moi ba flair s'il vous plaît. So da monique, moi la moi soit na azef. Bon tu moi ba flair. Afina kalibo lika, tokei, topesi yembong. Ba tu misusu ba finga président de la République, ba humiliaye, ba sambwisaye, ba loba di n'importe quoi sur Mukonja Mboka. Lelo toyoki, ba komi kolia ba mbongo. Mais tozo kende wapi nzambe, tozo kende wapi. Ele ngi mboka na biso ezali wapi. C'est que mboko ekomi yaka finga lobi ba kosunga yo, c'est ça.
Mais il y a des gens au Congo qui souffrent. Il y a des malades. Bah, malades dans l'hôpital et comme oyo, malade azo parvenu qu'on louait sembetu na ye. Malade azo loué sembetu de papa on t'était dans mon na oya ko sala na ba vidéo. Na ko yelo na ba vidéo ya ba preuve. Malade azo loué sembetu na ye. Andimi alala na satandi liputa. Mais arrêtez quand même. Ah on a ba poto tozo mona ba hôpital. Combien des hôpitaux il y en a en Europe? Hein? Il y a toujours des pauvres médecins. Eh maman na kati o malobanga il faut dire c'est ka biso parce que biso ni to vivaka na bande ko na biso wana on moni ba live aboko ko s'exprimer librement parce que batu musu il faut bazo parole. Si. Mais ba makamba boye il faut na zo ndenge na zo ka maman Sandra banani o bayaka baba s'exprimer parce que na makamba moko so ba très capital mais soki to solango bande ko bazana se balingi bazo parole oui, ko ba to monopoliser ba parole mais za makamba ko pesinga na mawa ko pesa biso mo tata lobi moi applaudi na yamba na ya koloba en tout cas merci papa t'étais là mais na ko pesa ka liloba moko na président de la République na koloba ke papa Fachi naza dessus papa Fachi naza lokwa na ana li konga bo chubinga donc naza dessus c'est fini quoi c'est fini donc c'est fini buzobe continuer na on na Congo soki ba ko sala nini bo sala obino bomoni donc naza vraiment désolé na mboka na biso. C'est fini, merci papa au tété la nangana kiti quoi. Merci beaucoup. Tu benga na téléphone, tu benga. Merci papa au tété la nangai. Merci. On fait comme ça. Au revoir tout le monde. Au revoir. Maman Eli. Ouais, bonsoir au tété là. Bonsoir. Bonsoir à peuple congolais sous conscience surtout au boza na ligne. Ndekara ndeko na biso mama Sandra Lobaki trop tardé mingité na katia buzoba parce que ça ba imbécilité. Nga depuis na moi so nazalaki na numéro no peut-être nga mona ngana communiquer no yo yango parce que depuis na moi ba to ba sala ba panel oyo na communiquer na bango mingi bazwa yango na tindela bango ngo pene bise bango ke bokumba ngo mingi te parce que za base mo ya mauvais goût so ba olinga ba msuba oloba na lobaki ngo depuis na moi na tindikila bango ngo vidéo photo parce que vidéo ezali photo pezali na tindikila bango on essaie bango botombola ngo mingi likolo te parce que za base baza bezoto longwa na actualité o ekangi bango gouvernement en place poto longwa kuna kaka ndenge ndeko na biso mama Sandra Lobaki mutaka les athées il y a plus rien na jeté sur le toile raison pour laquelle bandu ko fabriquer makam na bango bando nanga nangwa ko se permettre que kotaka na Champs-Élysées boika c'était de l'eau il y a beau comparer on a Champs-Élysées olonga kana ndako noka kiti ka oke okoti pe ba koti si ope ba pe si ope kiti ovandi bozo mona ngote que ça théâtre ba au film ba tourner c'est quelque chose qui est bien prémédité préparé scène moko boye ba sa mise en scène moko ba tient en place to sala ndeni kaka ndeni mama Sandra Lobi na longoli eloko mon côté elle est payée la dame là elle est payée. Elle est payée par qui? Elle est payée par qui? Na gouvernement na biso na ba mikonzi na biso soit na mukonzi na biso venir ici pour na ko lobake ngai ça l'engage que moi na ya na be la Félix que papa pour nous ça moi je suis désolé je peux même pas parce que il est dans le coup. Il est dans le coup et la dame elle est payée et Félix avec sa femme ou Nyakero ils sont dans le coup. Ils sont dans le coup. Non bien total na rappel ami to cette idée non biso ko tubonde to sama moke virtuel mino kwa bana ngako tunazo rachasa wa mono parce que tu as photo na yo mo pe tu vidéo bonazo tala yo mais ngai ozoko imaginer kaka mama Eli azaka mokuse azaka mulai azaka munene azaka muke azaka pembe azaka moindo pourquoi parce que na lokola libonné fantôme na bino nyonso mais yo quand même ngana mona kayo ndenge moto mona kanyakero Nyakero Félix on les voit quand même tant to biko soki to la grâce ya ko ba ko étudier batu. Regardez bien la tête de Nyakero. Est-ce que c'est quelqu'un à rigoler avec? Que mutumo moi si mo boye. Aya ko par ko bimaka na katelo pango neka bongo aya ke donc azako ya ko revendiquer que na yako lukamba inanga. Tala bien tête ya Nyakero. Ama mo bimbakuna. To so la rapembe. Ama mo bimbakuna. Ndeto moni la kanya. Ama mo bimbaka chanda poana. Mais non, faut arrêter un peu là. Pourquoi prendre les Congolais comme des malades mentaux? Moi je suis désolé. Na linga peuple nanga mingi pe na yebi ke bayele bazé belé ezande bazo tcha ba benga on c'est fraction na kata ya batu ba comme na somme mo pe na koloba mais c'est quoi ça papa attention on a besoin o ça la beza ngo bi ozo luka peuple a tourner les dos na makamba bêtise o elati maman na yo mwasi na yo tina kingo mais c'est pas comme ça Félix même biso auto boyaka ke yote. Mais à un moment donné, tu vas te tchaka na mboka. Osko ki mona mboka on a ba niveau oyabo.
Tina modèle là, pourquoi ça? Pourquoi faire ces peuples-là comme ça? Ceux qui me consument, ils en ont valeur parce que le peuple a ça. Sans peuple, on a consumer, ils en ont valeur. Je suis désolé. Sans le peuple congolais, qui président, sinon, ils en ont tinate. Ceux qui président, sinon, les gens ont moins valeur parce que le peuple a ça existé. Alors, Luka, moi, moi, peuple, je suis désolé. Personne ne coupe au téléphone, merde. Hein? Moi, mouké, pesa pe valeur na peuple, wana quand même. Pesa bango moi valeur, wana. Pesa bango moi respect, wana. Félix Oza moi na poto, kol na poto. Oye bien qu'un président a travaillé à peuple. Olé, yo banga à peuple, yo comme tia peuple na traumatise peuple banga yo. Mais ça sur la valeur, te bo continue yo. Peuple face à un des camarades na yo, tant on li kambezali amabe ya kolobela yo. Hein? Peuple ne fa ya kolobana yo, moi je suis désolé. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Au moins que Simbi Langoti. Et Simbi te. Nous on a travaillé pour que peuple comprendre le marché politique. Bah oh bah ça non ma faille. Toko ya peut continuer pour tali sabango. To continuer parce qu'on aime bien notre pays et on aime bien notre peuple là. S'il faut continuer à se battre pour le peuple on a quoi fond la maille nous on est là pour ça. To continuer bah libonner fantôme jusqu'au bout mais peuple là qu'on comprendre. Ndenge maman Sandra Zolela que peuple a conscience à cause de la conscience le temps qu'il faudra mais on va se battre pour ça. On m'a dit que petit poto papa nangai. Félix et petit poto. C'est pas ça. Mouté kolongo la likamba vali amisi na actualité. Si réellement bolinga mboka na peuple ça na besoin pas mon paix quand même que justice mboka zo sala. Hein? Même avali wana abe mona mboka no akende ki libanda pona ko luka ndenge ya dia misa yemba bokene libanda boyekola bozo mayele bozonga na mboka boya kotonga. C'est quoi le problème? Aimez-nous. Linga biso parce que to sapeka peuple na yo kaka. Et là on te boine buzobo bo linga bo sala neti. Tango zo na oyo mtepe c'est le troisième mandat. Pour lobi kuna to mona ba mama kingandi ba ya abandi ko contredire makambo yo o tete la zo sala awa na histoire. OK, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, na minute on a mona mki mukolo azo comprendre que ça baise. Pour na cité de l'Oya mutako kokota kaka boyete. Et puis moi suana neto mona la kanyakero. Moi suana ya ko revendiquer mobali ne kala kata cité de l'Oya. Bon bisabiso azana on a bon moto aussi bolié. Pour ça tout le monde a nini mandat d'arrêt na été. Ce tout le monde appelle justice pour na été ça veut dire que quand auto le ba on doit confirmer biso kaka. Pour te dire que les kaka bongo. Faut arrêter à un moment donné. Boy ba ninga sa makambo. Yango no moni nzamba za nakana binote. Nga na lobaka ngata ba pesi no 5 mandat. Bo sa elote. Parce que bona ba bit obino boye wana. Bo sa la ba vie na bino bo sa enrichir. Après bokende mais ta boko luka bongo nzama. Peuple continue ko souffrir na kacha bozoba ya boye. Et simbate. Parce que même au benga ka Rwanda vanda kana to tkali ko mona ba dossier boye. Moi je suis désolé. To tkali ko yokate to tkali pe ko mona ngote. Ai azalaka quand même atana moi muke respect na peuple congolais wana. Mais yo lelo so nyata biso na sama kolona bino. Oyo bolobaka bo nyata lokwa bakanasi yango tozo mona. Arrêtez de faire ça. Parce que ndenge kara joueur na biso lobaka. Sache que ce biso to kokayote, il y a la justice de Dieu. Justice de Dieu, il y en a. Ce qui biso peuple to kokayote, attends nzambe na likola au telema. A oloba pour la peuple wana za martyr. Oyo azole la tongo midi pourquoi? Aza koka ko se retrouver te. Ngana oya na ko sipliote mena koloba no kaka tala simazonga mutu. Ce qu'on continue na kacha idiotie, papa. Yo mo comme tout ko se tirer ba balle na makono lobi kuno comme handicapé et tala mutu mote. Et qui peut ka ba oyo bazala kana simano ko landa landa yo. Mais ngai na komo sengelo justice ensemble. Pour na peuple yo zo lingo bimisa lokwa bazoba wana, pour na ba intérêt personnel ya bino moko. Bo continuer car. Mais mama Congo, a continuer ka kolela. Bana na yepe, ba continuer ka ko souffrir. Mais vouloir ou pas, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Non côté là, il y a rien là-bas. Et là que zate et ça baise. Ndeka na lobaki, so na na numéro non ngana tino. Na na rappelle idée ketina TikTok non na luka numéro non mais j'avais la flemme en fait pour le roi moi qui a importance na ngote na kabeli ka bandeko na kwa kabela pe na solo na inbox ngabi bo calculer ngote ça ba baise. Ya mauvais goût. Et là que zate noko. Ata yo lobaka na oza milieu du village na kacha motema no yebi ke ya rien. Mais ta ke mosali, eza pe mosala na yo, faut que na ngobo. Koba na yango mais eloko ezate. Mais ba continuer kaka. Ba continuer kaka otala ba onka na suka. Non na kiti na je suis désolé. Ba obenga benga. Merci beaucoup. Cas compliqué, cas exceptionnel. Bonsoir papa Otete là. Bonsoir. Bonsoir na bandeko tout na panel na bazan na C. Bon mon frère Makamba Congo to comme vous allez libre papa. Vous à gauche et droite, l'Obama candidat comme ça to pèse à tout mon sous parole. Donc au bangate que au soukinga na lui peut-être ba to condamner. Ah tout tika mutunyo tout après opinion na. Vous allez libre. Ku critiquer, ku finga ndete, mais ku critiquer ou bien aux pour ou bien ku critique, ils ont droit na, ils ont opinion na.
Merci papa. Nalandara panel na très bien. Naebi ndego salara panel na yo et je vous dois beaucoup de respect. Nazara na pasi na motema ya on a lingina loba na sens oyoke. Makamba Congo to ko zwelango maîtrise na sens que soki to continuer na ba émotion na ba panique na ba palpite. Eza biso ba o toza libanda ya gouvernement, libanda ya gestion mboka, eza biso to continuer ko za ba victime parce que comme peuple to zo ata ko se saisir te pour to gérer makambo Congo, mais tout ça qu'on se laisser emporter dans ba émotion, dans ba panique, dans ki fanatisme, et c'est ça la raison pour laquelle aux hommes peuple congolais a zo ko kate ko se relever pour ko faire face na makambo de kalambo kanabiso, ndenge ba peuple musu na bamboka na bango baza ko sala. Soki peuple congolais a longoli ba émotion, peuple congolais to komi na niveau que soki likambo e yeboye, to se maîtriser, to observer yango, to sali ba investigation na biso moko en tant que peuple. Papa nango tetela na ibisa yo okomona ke bato wana bakonzi ya mboka na bagouvernement bakobanga peuple mais lokola bayebi ke peuple congolais aza peuple moko oyo esi déjà a se laissa na légèreté bayebi ke ata eloko muke ekotroubler bango voilà baosaka na biso na niveau oyo napo tetela naza na 3 options nalingi natambola nango na yo awa mon frère ya liboso nano tolobake par exemple ye mwana mwasi oyo aza na nsima na yo tolobake peut-être eza ya solo ke aza na relation na président Félix babota na mwana moko to supposer que peut-être que non eza ya solo question na ngeza boye olingi balingi ba faire croire biso que relation ya mwana mwasi oyo na Félix eza na mutu moko te oye baki yango ba proche ya Félix to ba ami ya Félix to ba petit bitinda na ye o ba baki yango te pour na ba calmer mwana mwasi wana a doser situation a comme na niveau et si ka comme le loté. Donc, il y a une relation moko boye, ils allaient kaka yena Félix après Asili qui malamoko abimi aye ko se présenter. Non. Papa tete là. Yo non ozana par exemple, ozana moi sinandaku, ozana moi petit chéri mo boye na pembeni. Mais ozana ba ami, ozana ba frère, ozana ba petit frère. Ozana quand même na confiance na bango ba koyeba ke non obetaka moi libanda na likambo boye. Soki fi wana linga tombokela yo, asala moi dégâts. Ba petit na wa pembeni ba calmer ah sœur, omoni atoke na ngo boye, toke na ngo boye ko komona niveau haute. Donc Félix azangaki batouana donc ils allaient faire relation moko kaka yena mwana mwasi wana et puis tant mwana mwasi wana siliki et puis andimi abimisango boy na polele to landele loko wana komona ke non eza na likambo moko na kati wana voilà option liboso option ami balé papa nanga otetela bon to lo bakeno ndenge bat bazolo bakeno basali yango pour faire dévier peuple congolais na likambo ya ndeko na Brazza Vali tout ça ce que basali yango bongo mais ozomona te ke non bazo continuer toujours à salir réputation à président de la République. Bazo continuer toujours à salir réputation à gouvernement en place. Est-ce que pour faire dévier l'histoire ya Vali? Est-ce qu'il faut pas que nous ça la G à modèle wana? Est-ce que vraiment? Est-ce que option à misatu. Ndenge na oki batu musu baloba bazolo bala ba panel musu que non. Moi c'est na kosi azo lukambongo. Est-ce que beaucoup dit ma que moi si wana à mettre vie na ye kaka à danger pour na ko bimisa ba accusation na kombo ya président de la République. Bande ko na congolais to bima na émotion. Il y a certaines histoires so que bimi la réseaux sociaux boye peuple pena to sanga to bito boyango. Papa de là, so congolais a comme alongé la ba émotion na ba panique ko ba bes monsieur bimi pena na réseaux sociaux to sanga to sali panel to bi que to boyango to lobelango te to commenter te. O ko mona ndenge bato yo bakobana obanga biso ata makambo ya mafinga oyo salema baba ndeko na biso ya basi ya ba TikTok so bazo finga ba konta mboka ezaka parce que ba comprendre que notre peuple congolais aza mutu moko a se lesaka na ye na makambo tout ça mais soki to komi na niveau pendant que papa peut-être là likambo moko bimi boye obengi ka exceptionnel obengi mama Eli obengi mutu boye que non eloko selon ndenge to observer ngo to pesa ngo attention te to boya ngo to lobela ngo te panel moko te lobela ngo okomona ndenge bato ba kotika osaka na biso. Mais ça, ce sont des blagues, même si nous ne sommes pas des pouvoirs. Mais où est-ce la blague? Pourquoi et le gouvernement, président de la République, qu'on soit risqué à bouger modèle à boyer? Et ça mine. Mais c'est quoi? Tokomi wapi? N'est-ce maman n'a la reine, ma reine a goûté kolobana. Tokomi wapi? Ata même baluka ba bezango. Ata même besoin de faire dévier peuple batika makamba Vali. Est-ce que blague ango boko sala? Ezaka blague wana obo bimisi mwana mwasi wana aloba keno. Aza mwasi ya président. Aza na mwana. Est-ce que ata bino moko? Mais moi je vous dis la vérité, Bobeti Mabé. Parce que niveau to komeni boko sa biso susute. Malheureusement, tout ça na ba congolais mususu, na ba congolais mususu, o ba bata émotion,
okomona bango bakocontinue koya kaka na basujet oyo mpona babanda koya kofinga na koboma na mais non biso baoyo tozwi grâce tokomi kotala makambo ya kongo na mosika babétise ya boye papa na ngai otetela oyo eza baje moko ya bassesse moko ya haut niveau bassesse moko ya haut niveau vraiment papa otetela pour ne pas monopoliser la parole batebele baosenga bademande wana c'est genre très sensible. Donc nanga na loba na kalisa mo ba option o misat o selon ndenge na landela yango na observer ngo na mona ngo ezelo ko pena ya kolanda te papa vraiment mais pesa ba congolais temps pesa bango temps ba se défouler to ko deuxième épisode boza la déjà calme bon mais na mima ya pilo to ko deuxième épisode kala mingi te 2 jours ezebele to ko deuxième épisode papa Aristote to y pana. Bonsoir papa OTT là. Papa Elon Musk surtout Mathieu please kanga miko. Parce que, bah, il faut que bonsoir, papa OTT là. Nakoloba. Ouais. Parole, les épaules. Bonsoir, papa OTT là. Merci pour la considération. Au Pessibiso Tomata na panel Nabino. Pour na to expliquer. To PSAP point de vue Nabiso. Na obanda allocution na Nakoloba. Na ko faire revivre adage Oyo Thomas Sankara Lobaka. Un peuple qui ne sait pas assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Voilà. Peuple Oyo azali en mesure te à assumer révolte na ye aza peuple ya royo kela mawate anyo kwa ninga zonyo kwa en cas d'exemple comme le peuple congolais. Papa otete la nazo ba na premier point na ngai ya roloba ke buzz. Moi je réponds en faux sur ça. Donc Félix a linga ça la buzz. Est-ce que na niveau Félix azalelo avait un pour ça la buzz? So pour ça la baisse on pour aéro gagner nini après to réfléchir dans la question on a papa au tété là je sais que c'est vous qui êtes les to mataka opinion kolanda makambo yo bato mususu balobite et que les repèse biso ka moi vision na yo non nazokende papa pèse biso ka moi vision na papa oui alinga ça la baisse pour a gagner nini na sima baisse yango et puis baisse ya modèle ya salité wana oyo réputation na ye et kozala descendu aussi bas de l'étage. Donc, quelque part, il faut un peu... Est-ce que... Non, peuple, on va distraire. Papa, où t'étais là? Tout le monde a la vérité, toi, biso, sur Congolais, entre biso, na biso. Congolais, est-ce qu'on a pour ça, va distraire les sous? Congolais, yé mo à distraction. Congolais, yé mo ko. Surtout, Congolais, yé mo à distraction. Mo distraction, là, Congolais. Ah, on a pour ça, va distraire les sous, hein? Papa, où t'étais là? N'a pas ça, exemple, moro, papa, nangaï, yaya nangaï. Yé bisa Congolais, tout ça, la marche, pour na tout défendre, ba médecin. N'engé ba foot avant ma bé, ba professeur à l'université, n'engé ba foot avant ma bé. Mais il y a Congolais qui a une campagne d'évangélisation dans le stade Tata Raphaël plein. Il y a Congolais qui a un concert Moutou Foulani Zobeta plein. Il y a Congolais qui a une action Moroboesto au sombi des Tirbo à Baxeli au 3e et au Félé plein. On est là Félix Moutako de Sarah peuple on a distraction est-ce que on est là Félix Moutako de Sarah peuple on a distraction en fait le peuple congolais est déjà a mis pour Nélanzela na yé moro peuple. Et politiciens utilisent la nature ou la distraction, on a pour politiciens manipuler les sous bien, pour na aïba les sous bongo. Pour le cas de ce qui s'est passé aujourd'hui, je trouve que ils ont orgueillité, naomona inutile à olobelango, mais je peux quand même faire réfléchir seulement aussi les gens par rapport à mon point de vue, par rapport au tété là. Nga naomona dossier Adam Oyo sur 2 points. Que Batindi pas Félix déjà ngai pour nga na tiango déjà croix. Félix toi nga sa bête à rôle. Batindi pas nani? Que Félix a que ça Félix toi tingi ye moko pour na sala base nga na tiango déjà croix pour Félix soit linga sala base ya salité te que na komo na eza la salier qui tati na ser likolo sapato bongo alors sala base ya elo mususu oui ngai question en tout na lobina na tindi kasi solo la bien papa nabiso non bato batindi ye nga na ko injecter directement boité que va mutu fulani mais ko loba que source ya action na eza Félix ye moko je m'inscris déjà en faux sur ça papa au tété là. Pour jamais yo papa tete olingo sala buzz na eloko mo na pese exemple papa tete là que olingo sala buzz baloba ke oza impuissant sala o sala lo tena mbetu est-ce que yo ndima to sala no buzz ya niveau bongo pour na personnalité na eza la sali eza o kita o ndima to sala buzz to ba papa tete là avec un portefeuille magique Alexa abati na kiti pour bongo so olingo sala buzz o évaluer yo moko buzz nini bo linga bo sala o évaluer buzz te que non likangu na moko aye la présidence a comme na kilele kaye pas mbali na ye et ko kitina niveau wana te moi je crois pas mais moi plutôt et loko salami lelo na vu on a 2 points par rapport au tété là na vu on d'abord on a point sur le plan sécuritaire
nga elo na tiré en tant qu'intellectuel elo ya mutu na tiré zake lelo na confirmé que Félix a na sécurité té. Et puis ceux qui a salim bébaté a osala surpris. Pourquoi j'ai dit ça? Moi si on a comment qui na première barrière. Mais depuis première barrière ba cotissier collecter première barrière ba PC kiti. Entre guillemets to lobake ba linga ba approcher pour na ba questionner puisque na mesure la sécurité na enquête tout suspect azaka ya benganate. Suspect ayaka ba approcher na sima suspect peut avoir information. Au cours de l'information, c'est un peu plus important. Tu vois? Qu'on approcher, peut-être c'est dans ces cadres-là de sécurité, bah, on va approfondir sur elle. Mais regarde maintenant la vidéo, sautali un des vidéos bien. Moutado filmé. A filmé un on a nenga muyibi. Et ça te cadre d'ovement image que ba yokani yoko filmé. Image ya to yokani papa tete là que yoko filmé ngana osala boy. Et la image au mon avement clair au mon avement image mais sur tali image ya téléphone wana et on est au bina. Même temps on a ko filmer aide de camp à Félix Wana, monsieur, j'ai encore oublié son nom. C'est l'aide de camp à Félix Wana, questionné au Abotola qui est téléphone à l'obine, je vais vous aider, je vais vous aider. C'était l'aide de camp de Félix. Même quand il filmait l'aide de camp de Félix, on sentait qu'il y avait une image, il y a Mouyibi, Ado Yiba, Longoli caméra, Ado Yiba, Longoli caméra. Si c'était un montage, on ne pouvait pas filmer na image moro volée bon côté. Mais ces agissements, les autres, ok, il y a insécurité na sillage à Félix. Puisque, au-delà de filmer, la personne s'est même permis de publier. Ça montre tout clair que c'était un coup bien préparé. Puisque Moutouana, on a filmé avec Pemben, il y a aide de camp à Félix. Donc, c'est supposé que ça doit être un des gardes ou un des policiers, un des nannis. Mais il ne filmait pas nettement, c'était une image de Bandé Robina Bina. Donc, c'est quelque chose qui montre déjà qu'il y a des failles sécuritaires dans le niveau où il y a sillage naïe. Ça, c'est Elo Amoutouya Ongaï Namoni. Donc, pour la question qui va même pas atteindre, il faut qu'ils se disent déjà qu'il a bien entouré. Il faut qu'il soit un peu plus vigilant. Puisque au-delà de filmer, la personne ne s'est pas arrêtée seulement de filmer, à publier en gros. Des sali qui ngaï lelona papa otete la to yeba yango. Pour ceux qui a filmé, qui a publié, qui était, moutouma pas tal ngaï yeba histoire wana na bisonyo soir. Et yebani parce que le monsieur qui filmait a publié. Et puis c'était une image volée. Et puis deuxième option par rapport à la fille, et que ça peut aussi être quelqu'un qu'on a envoyé pour espionner. Puisque ayebi ke nenga oya wana ba otuna ba question ba luka ba approcher ba o meme na endroit moko boye a luka ye ba itinéraire ya place wana nzele za boye ça pouvait être puisque moi c'est un calme de la kinango avec qui poser a ndoko manifester ta ko banga ta côté ça doit être aussi une espionne ça doit être aussi quelqu'un qui est déjà na niveau likolo na ba espionnage na contre-espionnage tu vois total isaka makamuna mayele na ndenge mo ngambu monte total isa pengambu mususu. Moi, en tout cas, sur ces sujets-là, il y a deux points essentiels qu'on a détectés dans la carte. Le faille sécuritaire, ils ont entouré Félix, na rôle, mission, au moins, sur Anazosala, ou à Sali. Peut-être même pas, détracteur, il y a Félix, Batindi, pour que à salir encore l'image, il y a Félix. Il ne faut pas qu'on raisonner dans Ngambou, il faut raisonner dans Ngambou, puisque tous les paramètres sont mis en jeu, papa, au tété là. Papa, au tété là, je ne vais pas monopoliser la parole, on est d'accord, apport Nangaï, mais pour conclure, papa, tu étais là. Je voulais aussi dire une chose. Le lopo yo pesa nga leçon de morale, yo moko faut à l'exemplaire, papa, tu étais là. Batu ba mingi le lopo pesa bazo matana panel, surtout panel nous en audience, bazo loba ba comme ba donneur de leçons. Batu wana to yebi ke balia $400,000 ya Denis Nyakeru, non? Batu wana. O ba mo finga atile na se akale so Denis Nyakeru. Balia 400,000. Je dis bien $400,000. Ya Denis Nyakeru. Makamoko o bango ba yebani ante papa. Tango ba yaka yango. Donc yango za débat na biso d'aujourd'hui té. Non, papa, tu étais là. Voilà, ils moi hors sujet, papa Nangai, Nandinga respect présent. Papa, tu étais là. Il ne faut pas que tu caresses. On a eu ça kabatuke ne soko mati pesa ka kayo mais koya ko mati la mutute que non na yeko contredire tel papa okolinga o matali susu un jour à l'autre na panel nanga et puis na kolinga te mutu ama ke ndenge ya papa Aristote na kolinga te ke mutu na mateli papa Aristote na linga kama na tolera kama wana te. On est libre. Oui, papa, tu étais là. Papa, tu étais là. Je conclus. Non, je conclus en disant ceci, papa, tu étais là. Avant on a fait ça leçon de morale, on a mon à l'exemplaire. Balobi que eza buzz, non? Que bah ça la buzz pour distraire les Congolais. Oh bah déjà distraire. Ba Congolais a obi misala ba audio ya mama Denise et sala ba buzz. Non, les hommes bazalaka ba master. Au monite koza bazalaka ba master ba yebani. Soki yoza anti-valeur, ko pesa ba leçon de morale, te pour poser anti-valeur. C'est que premier dem pas anti-valeur parce que ba bazalaka assemblée papa.
Hein? Non, mais parce que yo participer dans qui anti-valeur et la distraction. Mais yo comme yo pesa ba leçon de morale. Et en sens aux anti-valeur, bon ça la mamba anti-valeur, yo ko lingate aux anti-valeur, o ya ko bimalwa comme comme donneur de leçons, o comme pesa ba leçon pendant que yo mo pour participer na ba anti-valeur, ou mo pour finga ba se ba kaleso ba maman, yo mo pour zapper anti-valeur au finga ba libolo, mais yo mo ko masusu ngo pesa ba congolais de leçons de morale. Tu veux te moquer de qui? Ko yo mo pour anti-valeur. Na suki wana papa. Papa utetelanga na umbela na ngati na oke musala na lubandam. Tete moyo lo bezate. Merci. Biso za logique makambo ça to kitoko ya lisusu après. Tete na oke la kasi. Eza na bato eza avayo. Pesa ba. Mais bato boli sangai makambo ngana ngate ke ba ko dénigrer mutu na kati ya panel na ngai. Papa wapi akiti? Papa ngwa akiti Malingi ba répondre na mutu ya zolo bakeno boye mais na moni pas akiti. Maman Sandra mutu ngwa akiti désolé. Ouais, il n'y a pas de souci, mais on a éclairci. Mais je pense à Papa Aristote Azana, je suis là. Il est là. Répondez-moi vite fait. Ça va, Jésus de la. On va répondre, il y a comprendre le coach. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.